ntango ke bato mbongo basungaka ya nana efie me ayo eleki nana efie asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trop bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de tabous abonnés bola na ndenge tozo développer tolia pete na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na lingibino trop vraiment merci planète fille kitoko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille TV, s'abonner ça va bien, ça va te coûter rien quoi, vous s'abonner car au moins on perd de l'eau, on se perd. Allô, bonjour mes amis de planète nana et fille. Lelo na ye ko présenter bino lisusu et lubu na biso ba star et lubu na biso ba star na mukola lelo toza na deux poulets fumés o to lamba lelo toza na ngai toza na tomate toza na ail toza na pilipili deux piments toza na feuille d'oignon eza awa toza nango 3 toza na poireau toza na aubergine tokotia yango na kati ya ngai na biso toza na 2 oignons toza na poireau toza na cube ya poulet chicken toza na magie toza na jimbo toza na tomate concentré muke et puis toza na mosaka na biso yango wana o tokolamba na cuisine na biso tokolia yango na kwanga toza na kwanga na biso biloko na biso yango na présenter oyo tokolamba mukola lelo yango yo et voilà ngai yango yo. Ça se voit bien. Tomate, ça se voit bien. Et puis toza na makemba na biso pe kozala accompagné na cuisine na biso. Sans plus tarder, nazo kata poulet fumé na biso sikoyo. Kati déjà poulet fumé na biso, na tiango na mai. Donc il faut etoka pendant 20 minutes. Après, nakoya kotia nazo kata babiloko nyonso tu après nakoya kotia yango bokomona ngai na biso yango na tiango eza ko se congeler o ngai na biso yango nazo tiango eza ko se congeler donc nazo kata biloko na laksaki bino après na sisi so etoki na tie mosaka eza na kotia yango sikoyo te fona tia na ngai na babiloko nyonso na kataki après simande na kotia mosaka na kata ba oignon nanga en attendant poulet fumé ça kotoka pendant 20 minutes seulement et voilà na komi na sali 20 minutes pour na kotokisa poulet fumé na biso donc 20 minutes sikoyo il faut na tia biloko etoka na yango esika moko. Il faut natia biloko etoka oignon spuna présentaki etoka na yango esika moko.
ngai na biso natie ngai ngai na biso natie na finiki comme ça nakoya kotala yango lisusu na 10 minutes mpona tokisaki 20 minutes nakoya kotala yango na 10 minutes mpo natia mosaka natiki oyo parce que tellement eleke ebele natiki oyo mosaka na biso ekomi presque na suka natie mosaka topesa yango lisusu 10 minutes natie mosaka balégume nyonso tu eza déjà presque ya kobela natie mosaka yango oyo natie bajimbo natie maji natie biloko nyonso tu topesa yango lisusu 10 à 15 minutes makemba na biso ese ebeli et voilà efime na biso na ngai mosaka yango oyo ebeli déjà bien aimé omoni mosaka na ngai poulet fumé na biso ebeli donc cuisine na biso ya mokolo lelo tokomi na suka nalingi na présenter seulement oyo mosaka nalingi na présenter na sani ndenge nalambi yango comme ça bomona nazo présenter yango sikoyo suka ya cuisine na biso ya mokolo lelo cuisine de star poulet fumé tolami na ngai na mosaka donc toli yango na makemba yango oyo na toksi makemba toli yango na makemba toza pe na kwanga nalakisaki kwanga donc tokolia na mokolo lelo yango oyo cuisine na biso ya star yango oyo donc biloko na biso yango oyo natie nazwa pilipili moko mpona tokotia yango na biloko na biso et voilà tomoni cuisine na biso ya mokolo lelo cuisine de star poulet fumé na mosaka totie ngai donc tozoli yango na makemba na kwanga nalakisaki déjà kwanga bino mo bomone. Bon appétit Hervé Kamanda, bon appétit à toi Chilo Pro, bon appétit na bino news tout. Mes enfants, mes nièces, bon appétit, que Dieu vous bénisse. Bye. Ke batamongo basunga kaya na naefie me ayo eleki na naefia sungaka tabana babola na naefia sungaka tabana bazanga bapoti na naefie azana ONG na naefie asungaka bademini na naefie sungaka kolimba tekotika na naefie motema malamu we. Vos abonnés trop na. Vos abonnés trop. Na planète Nana et fille. Vos abonnés trop. Na planète Nana et fille. Vos abonnés trop. Alors, merci bino ki bandi konanga. Vos abonnés na planète Nana et fille. Vraiment, ils chaîne ya biso nyonso. Vraiment, vos abonnés. So bo monika ki tolia peta na kati, c'est qui fait yango base. Donc on a beaucoup de vos abonnés. Bola na ndenge tozo développer. Tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment, na trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassy bourgeois, Montoswag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités, planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Juste s'abonner car au moins on va perdre l'autre. On sait pas.
Tiagas.